Awa na poto mwasi atulaka te na bandeli bien. Awa na poto mwasi akoki jamais kotula. Mbote na bino bandeko na nga napesi lisolo mpona yebisa bino biso basi biso ato na poto tokoki jamais kotula. Mwasi a poto atulaka te. Ta mosusu na Kinshasa ou bien en Afrique, je parle précisément na Kinshasa, basi batulaka oui ne toyeba na sango. Neti par exemple bayemba nzembo Koffi Ayemba Ikea, fille unique à quartier, baninga nyonso babala. Mais na poto mwasi akotula te. Na Kinshasa oui en effet, mwasi misusu ka umeli na ndaka ba parents amoni kena na zwi libala te, misusu bakimaka kutu ndaka ba parents bakomi to misusu pa bandeko, bakomi to misusu kofutela parce que na quartier bayebi azala toujours seul, célibataire, nde babenga bango ba fille unique, ba Ikea. Ke na ville mosusu na ville wana ta mosusu ayebani te, aespere pas zwa libala. Mais na poto non non non, yango wana bandeko na ngai tozala pressé te po tobala, tozala pressé te pamba te na poto même na état civil na basenga batiaka bacase célibataire ou en concubinage ou marié ou paxé ou divorcé. Ça veut dire tozalaka pressé te po na tobala biso basi ebele tozozala pressé poto bala lobi mabala mingi ezosimba te biso basi tozala pressé te. C'est vrai que mibali pe ça peut aussi vous concerner ce message, bino pe mibali bozala pressé te, mais on peut pas comparer l'homme et la femme parce que biso to na horloge biologique na biso to na temps moko ménopause pe yaka. D'ailleurs la preuve bana mibali même na ba 79 ans bazara pe babotaka. Tomoni acteur Robert De Niro, acteur américain, tomoni pe acteur Al Pacino, acteur américain, a commis papa sous na âge à 79 ans. Mais moi si na ba âge wana ezaka bakarar, au moins que la miracle, au moins que za exception de tout moni na Bible, ndenge pe ezala pe na histoire rare ezala, mais ezali penza rare. Yango wana bandeko nanga basi tozala pressé te pona libala, s'il vous plaît. Ebele bazo souffrir, ebele bazo nyokwama, soki na ebaki, si je savais ça, tozala pressé te pona kobala. Libala etanga maka sonzamba li obala na 40 ans maman kita mata la preuve misusu bazo divorcer, bozo luka to bota ezo simba pete bana ba se retrouver papa na gauche maman na droite. Donc libala ezaka ya nzambe, tozela temps na biso, ba copain beaucoup za tokoza na biso na ba copain toza na copain nao soki copain linga bala yo yebise tozwa temps, tozwa nanu temps tokana oyo ngonga nzambe so nzambe accordé bino mo bomona quand Dieu donne et ça sera toujours facile. Dile fungamara toujours, makamyo sera toujours ok. Mais oyo yo moko zo forcer ezalaka pasi. Ozo vivre na pénibilité. Ponzamba lobi, si Dieu ne garde pas la maison, celui qui garde ça c'est en vain. Engolo banin parabole, engolo baso ki nzamba cheli boko note, ezali en vain. Yango wana tozela mokano ya nzambe, tozala presite ba fille belé nazo zo ba message. Muna soki na yebaki, muna so na yebaki, mobali onabali asala kate, mobali onabali azamo bulu, mobali onabali azaboy, mibali pe muna soki na yebaki, mwasi onabali azandoki, mwasi onabali azoni yokolanga, mwasi onabali azolinga mwasi azolinga mwana nanga te ona botaki na relation ya avant ye. Problème sur problème. Yango wana tozwa temps biso basi mwasi atulaka te ndeko nango za na poto mututa otuna obala mututa otuno liboko na o soko za na alliance ou pas, tozwa temps na biso avec le temps makambo nyonso sala maka le temps mute sala ra makambo eza ki pressé te na ki pressé oko réduire tout temps na ko bebisa makambo oko bandela susune balba en voulant trop gagner on perd tout on balba rappel vaut mieux reculer pour mieux sauter. Donc tozwa temps bandeko na biso ngala otola muka na bina sa la petite vidéo avant na banda makambo nanga mwasi na poto tout la kate so balobi otuli c'est faux. Moi c'est na poto tout la kate ba activité ezali makambo ezali internet eza ba création makambo ezali luka plutôt c'est formé luka plutôt bongisa vie na yo luka plutôt sala makambo na yo makambo libale koya na ngonga nango kolinga ka te o louer salle ola ta robe pembe batu babina ozo ba demoiselle d'honneur ba parents bazala pressé ba lambaka
batata mwasi baya bamama kulutu baya balambaka mpo baloba moninga balisepela non zwa temps na yo ntango temps ekozala na ngonga nango okobala ye moko omona ntango makambo ya nzambe ezalaka makambo ezalaka toujours facile ata eza compliqué parce que toa na monde hein? Rien n'est pas simple mais komona nzambe otiaka liboko makambo elokende kaka lokola sous-marin kwa na mai donc lokola poisson na mai. Donc bandeko na boyebisa na commentaire s'il vous plaît eza message pe nazo adresse na bandeko na bino tant boza na processus bozo lingo bala pona il faut sunga mutu pona il faut sala boy pona il faut bota muta sungara mutu te eza nzambe muta sungara biso nyonso vi na biso eza na maboka nzambe. Donc s'il vous plaît bandeko na nga s'il vous plaît vraiment na opesa message oyo nazwi tellement ba message catastrophe mais nzamba penser mitema bo bazonyokwama nzamba sunga mitema bo bazonyokwama esika bazana ba poto na ba Afrique mboka nyonso nzamba guider bino nzamba diriger bino nzamba restaurer mitema bino boza blessé bino boza fatigué nzamba lobi venez à moi vous tout ce qui est fatigué chargé non peut sabino consolation non peut sabino repos. Donc nzamba kitsa bino mitema oboza penza na ba processus ya mabala obozo mona riboni bo bala ezo sala botika non na maboka nzambe nzamba ko guider bino nzamba osunga bino. Je vous dis à bientôt.